Yo bisanga na comédien nini yango o abima na ville. Oh, bon, c'est un comédien abima aya o biso ke o pa biso na ville. Oso mona. C'est ça. Toyo kaka makala ngunza. Changu, Gabois. C'est ça. Pompage. Mointe. Tokota. Parce que makalunga o ya dégagé wana. Et où tu wapi? Na motema. Na motema hein? Oui. Balobela ka nini? Azeli longi mabe. Moi n'a pas l'indica kalunga. Kapachula ba déconner tellement. Papa Kodia za kata morgue. Papa Kodia za génération na bango te. To mona na ba génération na bango so mutakufi ko so ne bimaka, bitumbe bimaka, ba makambo belé mais bota non pa Kodi o ala na kata morgue. Ata pona bino te biso to respecter be ma pa Kodi. Papa Kodi biso to tala na noir et blanc bino mo total bino na ba CD. Te mec na na hana nenge ka ba comédie. Te Kapachula na nenga comédie te makalunga za maloba mabe. Oh na zo mona za ndika mke. Ndika wana o ya bete za ndika mke. Po bango mo ba reconnaître que ba finga makalunga mabe c'est que moi n'a pas de mabe. Le ko déranger ngo. Le ko déranger ngo wana. Mame pela. Pona nini tetanga yaki abomaki moto. Parce que ebe ke langage na yo o yo ko bimisa wana e ko pelisa so moto e ko pela lisusu. Di shababo déconner. Oko finga mame pela pe bongo te. Oko finga bongo te sopi makasi. Nga so na za mwasi ne no permettre te. Ba rola basi na bino eza nini na moment moto epela. Toto le bena mamu ba couple fa ba yo kaka. Bota boy sa basi na mio ba ka otala. Ya où c'est quoi? Bo le bela vanité. On a lole rozalate. Hein? Bozo le bela vanité, c'est comme si nzamba la li pongi. Na vie ya mutu. Bo le bela vanité. Est-ce que tant que finga muto yo azana kingabwa na fin fond hein azana kingabwa na fin fond ça la toilette na dubu bita fa boke de poto bo sali toilette na dubu te. Kapach Télévision, merci Nabao Neswalandara Bisso, vous avez vraiment tellement ébélé. Clarisse Niembe à Guilain Gansebe, merci en tout cas la Papa Dior, merci Nabao Neswalandara Bisso, vous avez vraiment ébélé. Il y a aimé Ponda Mali, Private Driver, merci en tout cas, vous avez vraiment ébélé. Bakassi Boutique, Ritz Beauté, Tam Tam Voyage, Batou Azarana Bisso Pene Longo, Redezo, Flat Hotel. Merci vraiment, vous avez vraiment ébélé. Oh, vous contactez Bisso, vous avez Bisso, Bino qui parle, Bino au fin du mois, au début à mois. Ceux qui peuvent le en tout cas, vous partagez un Kapach Télévision, on a des Laxara Bolingo. Bolingo Zali, Bozomon Amouté, as en entreprise, as à la télé, Kapach Télévision, et Zali, on a pour Nabisso. Merci d'avoir Onyos Opena Balandara Bisso, merci d'avoir Onyos Balingara Bisso en tout cas. Madame Jojo Yeli, en tout cas. Boutique d'habillement Jojo Yeli et ça à la ville adresse au comme non les arani dans la Simaka kaya galerie présidentielle et pas madame Jojo Yeli na Washington wana madame na biso to koti mutasika je mystique soit téléphone en tout cas merci Naidi pour la passage madame Jojo Yeli toroye la wana en tout cas tozala malika au koti na Kapach Télévision na bokasi ya Edi beauté là talara ye pakana biso habité ba madame bazana na bango
Kapachula, mais Jojo Yeli. Bonne mère, non a pessioi. Merci de avoir honnête Balanda Bissomania. Boni. Jojo Yeli. Ah, na Washington. Makambu. Kota kaka. Washington. Madame. Yé azaka kandeti riti bote. Toza wana. Boutique d'habillement. Mamnyo sezali. Na sepe na robi kitoko. Tika boy. Ba créativité na nga morote. Non peso. So longo ka Joe Mystique. Non peso. Non bele o sepe la. O sepe la. Comment? Nga vous faites un stress et adé. Te lala. Ba bien en remplaçant. Lala. En tout cas, va abonner à Kapach Télévision. Vraiment. Tolinga bino mingi pour encouragement au beauté Sarabiso. C'est ça. Pour notre soutien au beauté Sarabiso. Au moins le na zongi sous na vert. Moyen. Rit beauté nzambalo. Vraiment. Number one. Vraiment. Nous sous une décision dans le bélango soutien na comme la saga ne lamba. Donc dans le bali soutien rit beauté et lamba ka de loba. Somme. Parce que biso toza ba rit beauté ba partenaire na biso. Ya libela. 1000 façons ya ko la promotion. Ya libela. Dans la façon sous ya rola te la pe lamba. Attends, là, tu as un lobby pas capable. Je ne sais pas parce que tu as une société. Yango wana kaka. Fondation Mon Dernier Espoir, il y a Mireille Baka. Il y a Mireille Baka commenter lenga. Abilemba toujours. Ça là ce que ça bien. Nous devons commenter tes papiers à ça le plaisir. C'est ça. Alors on commenter pour voir la question que voilà. Voilà. En tout cas, il y a Mireille Bakav, merci pour notre soutien. Et merci beaucoup à maman Clarisse Mouyembi, à papa Guilain Gatebe. Vraiment. Je vous aime beaucoup, mes parents. Vraiment. Merci beaucoup, Marceline Bi, à MC 5 étoiles. Il y a une boutique toujours propre. Et là-bas, chaque fin de semaine, il y a des t-shirts, des pantalons. Marceline Bi, à MC 5 étoiles, Bino Boza et Bisso. Quand on est capable de l'hôpital, on va au Bisso, à tous les gâtés. Oui, pour intérêt comme ma casse. Biso to bois karaté pour na bato na ba sepela pour to bois kaba to bois kaba na makasi balinga rapete moko c'est la fiesta goma depuis balinga mais biso moko kaka pour na biso to mona ke to na le ko pesa bino yangona dédicace de ça la biso vraiment bien en tout cas il y a Joe Mystique. Hey, faut pas distraction. Chance très importante. Avant ça là, il faut me la tirer rouge. Ah, cocaté. On recommandé du son milique à kilo. Yo, en tout cas, merci beaucoup Nabino tous mes jumeaux paradis, je vous aime beaucoup. Joël Paradis, je t'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Nabino tout bolinga mania malika partout dans le monde besoin d'abiso na biki bozé belé o bo soutenir abiso ya aimé ponda na pesio bambote na zo zela kaka suite ya ma matière nanga na zo zela José Mulumba le boga ça répondra qui nani répondé Nicolo en tout cas ya José Mulumba motema ya ma Beni Barça en tout cas na pesi bino pe bambote na biki bozé belé bolanda biso on est ensemble vraiment to lobeli kamamba de soir na moni merveille ya mado comme on tchape na moi libumwa ba bia ota kobota mais na moni ba vidéo penza ya libumna e akomo postango o moni on dit déjà bon eloko sikezana na osute ya kapachula. Peut-être que bino kaka nde bo respecter toujours coutume hein. C'est ça. Ozo respecter toujours coutume. Ozangi na ope mbongo pe ya kosala baby shower te, ozangi na ope mbongo pe ya kosala soki nini te, ozangi pe téléphone na bieto ya kosala pe vidéo na yo poster et tout, mais ozo respecter toujours coutume parce que coutume existe. Très important. Coutume existe à Kapachula. Nous sommes des Bantous. Toza ba bantu yo kati ndoki akolongo ate pa pumba ya tipoto bango bakenda poto sans visa soki ndoki za mabete mais biso to ninga to comme bandoki to kenda ata poto na butu vraiment ozomona ça dit kindoki ezali il faut to baka toujours ko protéger bana oh to memaka wana eza nde ba venir na biso to memaka bango pona batute to memaka bango pona bata mokilité. Quand même, il faut moi discrétion, ils auront toujours dans la matière, il y a ma dessous. Il y a ma dessous, ma casse. Toujours, surtout dans la matière, à ma dessous. Il faut discrétion, ils auront là. Ozomona, malgré le monde des accords évolués, le monde des accords évolués, mais il faut ça là pour le monde évoluer. C'est ça. Puis il y a des abonnés dans TikTok. Est-ce que nous vivons moyen? C'est ça. Parce que dans le monde, on a eu peu de quota.
nakoki mpe kokota te c'est-à-dire eloko soki na koti ekochange eloko te relation ezalaka oyo biloko mosusu te biloko mosusu mpe efongolaka je biloko mosusu mpe efongolaka je mama destin oyo nzambe esi atrace yoyebisanga bato oyo ta mosusu balongwa de mboka balongoli mboka yemba mwa akute na opportunité moto amemi epoto vraiment eza mpo azalaki na batiktok eza mpo azalaki na batelefone ta mosusu ya boye chance ya mutu destin oyo nzambe nzela oyo nzambe atracele mutu ekotikalaka yango po nzambe soki afongoli mutu akanga azala te nzambe soki alobi mutu oyo akoboya aza te po nzambe animbaka te azalaka toujours boye ozomonaka pashula alors toluka mpe kosalela mpe mwa coutume na biso parce que toa babantu mais félicitations na ye esalaka bien osali mpe mosala mo boye pendant longtemps après un moment mpe ovandi mpe boye obota mpe bana na yo parce que carrière no esilaka boye te esili mpe boye kaka mpo yo sans mwana eza pasi kapashi oyo bamama mosusu bakanga bango bandoki oboti te ozalaka na mbongo ti osilisi mbongo tu kaka boye sans kobota nzambe napesaka mwana mais opportunité soki ye bota na yo papa shula wana bato bafélicitaka yo ebele ntango oloba ebele ozo comprendre obota bana na yo dans le calme vraiment donc babota bana na bango batala mpe ka batalent te batala mpe bakarete mpo ebele mpe babota mpe te na nko ke naotala succès naotala kombo so na bino memazemi na vanda na bomba na vanda kobota déjà 9 mois tina kota wale 3 mois 4 mois une année demi bominga carrière après carrière pour carrière on a peu succès ici là non oui mais est-ce que après succès aussi là âge peut pousser ni pour succès peut zélote âge kita tant succès les ala kaka âge peut zomata un moment ce qu'on vend de bobi na se tu vas sans mwana non peut ba oya encore ba sala ba encore wana nzambe pe na suka pesa bango te mais quand même nzambe nda pesa mwana ngana yebisaka batu oyo baza na plusieurs chances ato balite soko kute une opportunité ya zemi na yo zwa zemi na yo bota mwana na yo vraiment merci Maniato qui est vraiment très bien batu sou balobi pont o ebuka na kiwana ministère na biso ya fondation moninga ya Mireille Pakav babi to sekate parce que azaki quand même na volonté batu sou balobi trop pressé pe bongo mabe mutu batu sou balobi négativement batu sou balobi positivement mais yo kolobani en tant que omoni mutu amona kila musu passe ya batu à côté kuna habité to sala bongo pompo na minute to loba basali nde basali mabe mais to pe sala musu tor na madame onati to pe sa tor na madame te to pe sa tor na madame te congolais aventurier ya solo te kapachula congolais aventurier pour on est même 100 personnes te quand nombre de personnes to monde ne pour ekoi bon so même 100 personnes on est un scandale batu bakoyo kufa bana mike ba oleka wana po pour ekoi pe boy bana bazoti bakoi na ba mai batu bakufa c'est scandale pona yo congolais olinga ko lia mbongo mais musala o sala na mbongo mke mbongo eza yo te mutu soka pesi mbongo somba soki barre de fer 100 somba 100 congolais mabe na ye ba pesi to musu somba 50 à ciment oke sombi ta musu 30 bombi 20 ko la batu ba otonga bango osu yango moni bana pote belé ba comment préférer kwa tonga ndaku na ye faut yé moko ya azo somba ba ciment na ye ba otonga ya ovanda toute la journée to boyite na musala ne s'intéresse alaka mais congolais exagéraka opesi ya sa mpona intérêt na bango moko pe popo wana ta musu ko sunga pe bino mo place bozali ko kata na bandela mai oleba lela ba osepela bezo wapi bozo sepe yana zo beza makambo mususu na place to lela biso to komo seka mais na place to lela wana eza photo lela ti mutabimisi mbongo aya inauguration na ye moko na po la kise po nzamba ko sarate ta ono ebani no na ye moko yo mo mto pese mbongo obana na kokoya ava batu mususu ba ya kokoya po soki peut-être inauguration sala marité bonye bo gardon ka bongo boyebika ke pona biso eza bien batu ba ya ba oleka e ko sala nini batu ba kufa ozo mona capage to condamner madame wana te madame wana sali important bato bazo luka basala o bazo soutenir bato na ba niveau wana tam sou bougoume sa commune na sala yango te c'est ça mais yé ka individu mais yé na un inconnu un individu aye pour na ko soutenir to sala ta pon place boy mais to bo ça peut-être OK pe na ba élection to ko mona ba pon belé bando yo salama ba terra c'est na ko liambongo na polo na ko liambongo na polo na ko voter te oui pani ba yaka ka bongo mais na suka bakangi bachombo ata singa kore baby na carte ba oyate oyate
Babi bazora de ave ba o bazakuna bazora de ave moi ngaba mais Bougoumé ça comment foutre na Gombe ba o bazakuna o ka di so 23 minutes on comprend des capacités lipa 250 ba persévérer bateau pont ekoya ki mutu mususu yo bongisila bango poto ke na élection kasi on a lobité ba député $23,000 bazwaki na mutu moko bazwaka eza problème te bazwa na bango nga ko lia polo na mbongo na ko lia polo na mbongo mais na ko voter te po ba sala biso ba nkomoko bo voter bango après tango ekoma ozui pouvoir ata Singapour kata ina nzela ata transfert eziki bo vanda 2 à 3 ans ba eba su ba commune en hôtel ba bosani na bino ba base te kuta ina nzela oyi biseke na voter ki yo ba soda mukamate allez pusana kende mais soda na zaki te tango yo luka biso to yebi ke Camille te babando yo luka biso vraiment biso to bota mapapu totali natala ki extrême moko ya mpaka na biso prophète Francis Tatou mobali ya kombo na nani semeki national alobi ye penza atalaki pena mwasi de ava bala ye na ndenge nini amona pena ke mwasi o nga na obala akoyela nga mikumba te omema nkolo kolemba te po mwasi ye moko deja futaka biye aye a place mobali aza mwasi ye moko deja yelaka mobali na ye bakado mwasi ye moko deja azwaka charge na ye avant mobali apesa ye mo eloko mwasi asengaka te ye wana nde mwasi ya kobala oyo pena nde mwasi mpenza don abala pena mwasi asubasima te mwasi ya matière te mwasi oyo mpenza yebi ke mobali nanga mpeso aza nzala ifo napesa ye église oye maboko okoloba bana bozwi kapashula déjà non na matière maman nzambe il faut la biso na bala mwasi o azana mabondeli mwasi wana mwasi o alala te to na se nyonso kapashula na ndenga logique la boyo la biso mwasi o asala bakado ye mo c'est tali biso oh mais faut pas évoquer que moi je peux faire caméra yo caméra jimote kapashula ti déjà bala na kabele tendeni kasi on peut faire exemple mabe te ye fa na biso na bala mwasi oyo alala vraiment ba tolo na se en tout cas lekisaka ngonga prière te en l'église oh makambo yo ke te on ba fini na kati église est-ce que tali bango ba cadeau mwasi na pesa est-ce que tali ba to église kapashula makamusu na presto lela to comment seka to beti ma boko le grand prophète à faux pétage kapashula kapashula to comment perdre ba biloko to comment perdre ba kibo moto tala eza na ba pasteur oyo ba sincèrement juger pas nzambe eza mate ya musubo côté ya batuté le to comment mona ba pasteur na l'église bazo te ya makambo e concerné même ba dimité biso bango il faut ya dio mystique no kuto comité déjà le bain lobby ça derrière jo lelo dîner pour yo ku de lien na biso na to lien derrière libela kapashula na ebité son na loba mabi ozolo ba bien makasi bango il faut battre et puis to attendre de la fin battant bino bo sacrifier pour na koya ko sala vantar ya moi so balaki asa ko bakado sa ko te ya lilo banzambe batu ba bongo la mitema moi ça na mallette diko mallette skonde moi ça na mallette makasi te même atanga paradis na nga azaki millionnaire na oya na nga na YouTube tipo ndo kumisa na bala mobali moko aza millionnaire toi na posa na hote et concerné bato bota biso te et ko excité bato na mama mususu biso il faut to ya ko apprendre bato net nga boy na alliance na nga il faut na ko apprendre bato no ba latisi bon ba alliance te que vie ezali après le mariage, oui. Vie ezali. Bon persévérer, ntambo sa bino grâce un jour peut so na condiment ntambo peut so libala. Oui. Et ça défendre biso bato na balance. Pour nga moko na ndima ka te que un jour non là ta bokoloto. C'est ça. C'est pas facile. Donc ça dit et ça devant na nga. Faut na ko lendi sabatu. Tenzambe soko tenzambe na vie na yo. Soko te espoir na po nzamba linga confiance. Ouais.
ozomona kapachule eza des fois bapasteur fo bayopesa biso tozokenda temps de la fin mokili ebebi makasi bamakambo mosusu oyo ezalaka te ekota bapasteur fo batemps oyo baya kokumisa basi na bango batemps oyo baya kokumisa yemisaka na neti pasteur Denis Lesi afo pétage ndenge azobina bongo abinina nani abinina nzambe to abinina bato mokili te mokili omona badanseuse te pour nini te neti pasteur Denis Lesi oyebisa biso kaka a changé apengwa déjà ya bi azaka de abongo te azaka bongo te bongo ngo eza ndenge bongo eza ndenge nini epa nzambe bongo eza te osala alliance na nzambe salela nzambe tisuka epa nzambe bongo ezaka te oh epa nzambe kapashu eloko bongo kutu kwa sime te même ata polo kolata te to encourage ke loko to mona te za mabena miso nzambe za ko honorer te tant tokenda na boîte tokenda kobina ndenge vino tosala na boîte ezaka mpona lokumu ya satana eza mpona lokumu ya nzambe te sotan yo obine na nzambe bongo obimisi nzembo mombo ya faux pétage obina pete eza mpona lokumu ya nzambe to mpona lokumu na badanse ozobina eza mpona lokumu ya nzambe eza mpona lokumu ya nini badanseuse ozwi bafille ozotambola na bango estce baa na ligne bonzambe ata moke mpo ani ozwi biso baprotocole église na ote otia bango na kati ya clip ya faux pétage mpo oyebi ke makambo osala eza ndeyo ya makambo ya nzambe bokozala sincèrement jugé pa nzambe biso tojuge bino te mpo biso na bino tozala juge mais boyeba bino eza sincèrement na te na sincèrement bokozala juge mpo bosala baalliance na nzambe eza likambo ozala bongo te bongo yango eza ndeni epa nzambe eza bongo yo oyebisa nzambe na jugement ke nzambe eza ndenge na ngai eza bongo oyebisa nzambe nzambe akoyebiso alliance oyo osali nanga eza likambo ya bongo bongo yango eza ndenge nini soko pengui loba na biso kopengui tokokomprendre mpe tosala su baanalyse te tokokomprendre ke te apengui na ye eza normal asala banzembo na ye mpo apengui akomi daye na mokili paster Francis Tatu boteya bato liloba nzambe boteya bofaire voir bato ke makambo ezokende mabe bokondia likolo ezosenga te fosala boye boye okomisa mamba mwasi na olinga mwasi makasi mwasi afutaka biye mwasi asalaka boye mobali daye so akomi na niveau obala mwasi esali seke eza choix oyo ya ndima osala seke baso bazanga ma trop décourager baso bazanga na bino bato bokota baeglise paster alobi likambo econcerne bino te maboko amen yango bolobe yango mpona sigeni bate bino bokonza likolo mpo yobeta maboko makasi amen moto akobeta lisolo ya sentiment ye na mwasi na ye yo kuna amen abeti lisolo na yo estce amotive o na nini amotive bino te elakisi ke bino lokola boa nango te mibali bakobala bino te mpo boa nango te mpo bosenga mibali kapashula tokoyeba omoni eza boye temps de la fin ope ekokota pétage ekota tipa na bango bapaster bango bakati mateya na bango ti tolanda yango mpo biso toya bapaye tokomprendre liteya te tokoma comprendre mateya filme ya yesu kapashula filme ya yesu lalaka wana okokomprendre bamateya ebele oyo bapaster baoteya biso na badistraction ya bato mpo bamona kaka kenda église azokomprendre eloko te mais biso tokotala bango tokokomprendre ebele temps de la fin et puis surtout likambo ya voici l'homme na papa biso mokuna on dirait atalaki émission na yo papa voici l'homme a changé mpena kombo ya église batalaka biso ebele na bato bata fenêtre bayaka na ya fenêtre na ya porte bayaka na ya lidusu ya ndako ya clé a changé mpena kandi esaki nayebisaki ya tia acc bandimi nde topesa te église tokochange kombo bozwa kombo mais biso nde bandimi bokozwa bandimi te kombo tokochange acc bravo na sepeno mpo paster François atalaki biso mpe ate kombo acc encourage ngai emotive nga mpe namonike naloba likambo mabe te nalobaki on émission papa bandimi kopesa te dalebuyi wana opesa bango nyonso zwa kombo mais biso tikala biso ka bato tika boye mpo kombo tokochange yango wana ekomi nini acc bacontinue biso baza basani na nzambe biso toya contredire bango te mais bango mpe fo bayeba biso mpe tolandaka bango totalaka bango balangage na bango bakoswana na bango tomone paster Mogisho na video François Mutombo ya kozongisela nga mbongo nango defaki
Il n'y a pas côté Maka. Boza vraiment dans les bouillies. Makasi. Boza dans les bouillies. Peut-être je sais côté bino. Donc on y est pas bino na misana bino. Biso to ko taper paradis pour na bino te. Moi te. To ko taper pour na bino te. Biso to na ba mabolongo na biso to buka na banda ku nzambe mawe kita. Pour na bino te. Biso to ta bino lo kwanda ko ezika. Mais na o bakisi la bino sincèrement jugé. Biso to za jugé mais bino na sincèrement. C'est sévèrement du colo. Sévèrement. Bino, na sévèrement. Na sincèrement. Na sincèrement, to sangi sunyoso. To pesi ba. Biso to za biso jugé. Ouais. Biso no ba dio mystique. To za jugé. Mais bino, sévèrement. Vraiment. Bozo fingi sa komba nzambe. Biso nzambe biso to ba lui percer. C'est ça. Ayi biso da boule. Ayi biso ba li tatu ba li percer. Mais bino to bokendo sa alliance na nzambe. Olobaki to nzambe lobi na finga mninga na pasteur. Olobaki to salaka alliance na nzambe pour la nzambe ke vina nga na bonjo na maboko na yo. Na na droit et erreur te malgré na muta masumu. C'est ça. Ozo mona kapashula. Bozo suana na ba YouTube. Bozo mo passer mon guiche. Yoko tundeza bonne église na e consultation faut kota $20. Bakenda po futa. Ba chrétien ba futa. Na ko futa pona nini? On dit lo banzambe za gratuit zo ofele. Oh, ba futa. Lilo banzambe zo ofele kapashula bato bakenda kuna po bana ba foi mukie bandimela nzambe te. Bo comment on dimela bata mukili? Oui. On y a dit que fout à $20 non, il y a consultation. On dirait qu'il y a un nzamba qui t'a pas. Tant que il y a un passé, ben nzamba ça a sauté sans esprit ça. Ouais. Bah si. Bozo kufa bino moko pamba na ba pasteur. Oh boy, $20 consultation. Bible et senga biso. Action de grâce. Mais je senga consultation. $20. Et je senga ten. Ouais ten. Mais bozo kende. On peut savoir $20 par consultation. Consultation, c'est yomoko nzambe. Yomoko nzambe na yo. C'est ça. Hein? Ok, fouti $20. On dirait yété quand on peut ces consultations, on quitte le nzambe wana, a mon a observer le quoi docteur, a tiens moutou, nini batara au bas, t'as malaria, c'est un combien de thermomètre. Hein? Nous sommes besoin de condiment qui est bateau. Comment qu'on vive la condiment qui est bozo telle la bateau, bozo telle la bateau, bozo telle la bateau mon kili. Oh n'jamba créer na yo na yé. Bozo telle la yé. Ba pasteur baza bateau le quoi biso. Différence c'est ça pour ba sala ba alliance. Mais ça ba pasteur be na YouTube bateau longa ba comment ba pasteur. Toyo benga ba on ba combo na bango. Net ya deni, o benga ma ya deni. Alors sous pasteur, te biso ne to me ma sumu yo bengo pasteur. Mais je suis dans ma camola, c'est juste qui pasteur. Non, non, ils ont un sens. Soit on l'a pas na subasima, on l'a pas ma tina, moi c'est naïe. Soit on vit peut-on l'andana c'est l'intimité que je suis à la kamakasi. Te, pour comment pour yoka soni. Mais oui, comment yoka soni kapashula, comment yoka soni. Rien de grave photo au monde ba pasteur na biso ba sala lisusu. Ba pasteur ba continuer ba distraction. Ba pasteur ba continue ba nini tant comme toka neti ya denya lo bake oh mais ata ba benga na boîte moko boy akende boy mais ngabu na na souffle muta ebisanga ke ba kutana ni na ngwasuma oh na ko sa ta kapashula oh comprendre oh na bien kapashula tala mais boye ba sévèrement sincèrement boza juger biso to za juger mais bino to bakse bino ba sévèrement tout le monde papa ko dit à la morgue malgré ba biloko nyo sezo ya to bilango na yango to sumba to simba na suka quand rentre matanga tcheko mona ki ondeni parce que ba se plaignait qui que ils a équipé moi kilo na ba ya maboke on dirait et content et tala rapé moto akufi ko ya tcheko pena ba sentir en hauteur ba se plaindre trop ba la été la VM matanga tcheko pena ngapi na kenda été parce que na famille moko pe kufelaki famille singa ba kufela ki ya jona to komi kuna point ya makambu te po makambu ezali kapashula omoni kapashula naloba kolela mutu ya volonté kapash kolela mutu eza volonté omonda Angelica balelaka ye Angelica zape na binemisi ebele eza volonté les sasé ka isa kundami na ye molimo ne pe malakimia pona tcheko kutu moi to loba mingi ya te pone bandeti na suka to moni nde eleki c'est ça moi to bakisa kutu ya te to ko forcer pe batu pe na matanga te ponga moko na yebite ba olilanga ndeni moi te mais molimo tcheko pe makana kimia po esi bakundaki pas kodi
namoni mwa respect ezali po papa oyo mo pas mpe na respect makasi respect ezali ondika déjà na matanga pa kodi respect za bongo dans les bouillots to mo ya YouTube eza nini eza respect dans les bouillots YouTube eyinde ezolala te eza respect molimo pa tokotamba moko tokota te si ça pas kwedi paix à son âme au moins on essaie il y a Dieu maintenant papier paix à son âme vraiment papa kwedi baza bateau total bando ba CDT total bando ba TV noir et blanc plasma ne quotité c'est ça OK pe bo pa bino so TV bino kufaki bo OK pe ba voisin ba vanti bino na scène na canapé botala so makelele botima kelele allez babima Kabashula sombo pas kwedi papa qui mbateke aboya reportage yeli parti sombo yesengo papa Masasi papa Lombe baba ikone bali parti pour bakendo fana poto le baka poto za pe cimetière et milango pour basta rebelle bali parti baba star total on a CDT mais noir et blanc plasma ne quotité OK, papa qui n'a pas de moi dans mon TV n'a pas ya nango ya malgré noir et blanc car mais à l'époque ezaki spécial. Bon yé bo makele le peu bon va na scène na tapis wana canapé ba to ba vendre até. Mais le ba to mo vendre ba canapé. Na kite kalezara ni salité robé bisato nini. Biso to tala ba pa ko di bongo. Vraiment. Asali musale belé ce qui le théâtre peu comment la valeur. C'est grâce à ba papa on ba pesa qui théâtre valeur. Marcas. Et belé baba bénéficiaire. Et belé baba bénéficiaire. Papa ko di ne ba sali théâtre les doit valeur. Bino boye bo comme na bino ka bénéficier. Moli mon a épé mana kimia. Papa ko di a ko malgré liwe zaraka elo kama be. Mais à ça les vraiment tant naé. OK. À ça les vraiment tant naé. Ba condoléances na famille naé na bana naé. Na artiste comédien oh bazo reconnaître que toi na papa na morgue. Comme si ba reconnaître. Donc on peut ça me condoléances na artiste comédien ni sauter. C'est ça. Comme si bazo dans les bouilles, ba oh bazo dans les bouilles, te oh ba respecter njoto ya papa ya Kwedi. Net ba papa Lombe to pesi ba condoléances. Vraiment. En tout cas toko taka moi musique mukie babi mpaka falipe éthique les concert wana yemo le week-end ma mamne suzaki réunité. Mais ba to le week-end ba bazaki mukie. Na Québec. Batwazaki mukie yango fali pour pas amata quitter. Deuxième question la biso rapidement pour toyeli na biso be musique quitter eza conférence de presse ya faire ego là. Na bona mama Kongo yaki bon azana mutu aloba pe nyoso ya mabete parce que baki orientation pe bureau ya organisation ya mambo faire il faut ça rappeler dans les bons parce que azape mutu munene so amikata pour recadrer mon bablo mususu et ça la mama Kongo pas dans la conférence azaki te ayaka betanzika alobi batu nyonso faire benga na conférence ba journaliste nyonso abengaki ma papa ma papa soudé ma papa batakara basila alobi donc na ba question ba ser na biso malaka sanga za kiwana en tout cas mama Kongo miniature etamboli mama Kongo ke bana faire mais le quoi ça la musique ils ont convaincre batu yango batu bantimake pona nini bolingaka bota place de fête mutu ça pour ata batu pe batonda ete on fallait mater ete est-ce qu'il y a un concert au fallait obete ils en a poto ils a pas encore na lola beaucoup ne comme likambo ba Joseph ba Pierre ba nani ba Petelo ba nani kuna fallait na place obeta concert pe c'est plainte ezate kapashula tolo ba mamna ndinga solo eza ko kotela te po ba yo kotela peke na ko kotela ina nini yango na zaka wario le ba monanga na ina enveloppe na auto enveloppe ba chocolat fallait foutinga e ba soule to ba fisto koloke to ba soule ba soule ko biko kuna bana benga soule ka uka na ke beta matolo oh mais avec que fallait attends batwaze beleta mataka ya mataka kapashula na lobby est-ce que fallait zo beta musique pour na bino bato boyo juger to zo beta pour na contrat na ya signer ki na bato boyo kota kapashula to za au milieu du village na bato benga nga ware je m'en fous bo benga ware pour donner la bino enveloppe ou ti pas fali ba footinga bo sola ku tuté na sola ku te numéro ezate nyoso ezate soulé de solané parce que ça social, ça papa social.
Et ça te pour ne m'en fali. Ozo comprendre. Il y a fisto coloqué à s'éloigner na banque azo bandika na YouTube. Ouais. Na solo rappel na bangote. Maintenant ko lo balikambo est normal. To critiquer ka te pona bozaka na poso critiquer motu. Ozo mona kapachula. Ce qui passe ali pe plainte, ça pe problème te chaque jour est dimanche te. Ouais. Aza motu fa mata kitati. Fa mata kita. Ata kutu egg. Ka pona concert kaka. Ata yo moko, hein? Akita rapet. Na akita na banini? Na ba nini? Oh, kapachula. Na ba ninyo, ba be rambani. Ah, kombo kimi. Ba montagne. Kapachula. Classe tika toneni. Yeto fufu ka ke travailler. Nyonso. Kapachula. Kapachula. To zelaka défaite à mutu. C'est ça. Pour boyi bi que ça la bien. Bon boyi bi sangande to ça analyse boyi. Solo to na sali analyse mabe, boyo finga ngaka polo na sali analyse boyo seli ba analyse na sala ya bien. Pour na nini? Fallait sa musique ne botika ya sala. Batu batonda te boya ko contredire te. Eza musique et chaque jour eza dimanche te. Bino bozela na stade de Martyrs so ka tondi cité boyo pour te dire que ba analyse e salama. Batu pe ba ketika mitakala pe kuna na stade bazali o ba signaki ke so ka tondi cité oya mitakala. Todo monde pe nde batu ba ketika mitakala na stade. Pour entendre ça, todo souhaiter eza nyo eza fierté na bisoko. Moi ba tende ba kumisi buba. Ozomona, et ça fierté na biso faire pas stade des Martyrs. Toyo boya faire entendre ça tête. Oh, faut encourager à beta na stade, batu ba kota ba la promotion na bango. Mais eloko auto lobela, to côté likamba mama Congo. Conférence de presse, loin de là, ba journaliste akala to ya sika to nini pour question singa journaliste akala to ya sika. Ben oui, équipaté. Pour peut-être que journaliste akala pas en expérience que tu ba question. Quel est le sika? Likambo to lobela makambo mama Congo lobeza mabiki. Natala kinjembo ya liberté. To lobela to yati. Ouais. Natala njembo ya liberté. Pour ceux qui bo lobake fallait asomba ba vie, faire asomba ba vie c'est faux et archi faux. Pour innocent et moi les capé faire na ba vie. Ouais. Ale kaka epi na ba vie. Bo lobake innocent somba ba vie. Bo lobake innocent somba ba vie. Et ça fonctionnement ya musala na ya album ndenge zo kendele na ya ba fan na ya ba soutien na musala bureau zo sala or ligola eki ko loba zande ko nawo moyen ande ko nanga c'est ça or ligola o avandaki na kiti ya nolitambo azande ko na biso ba warrior nde bobenga nga warrior azande ko faire rigola alobaki Pascal Santa ki ke rien ne change pour ni soma makonga lobi bo finga yi. Et l'autre chose, c'est la vérité. Il faut qu'on balance ça. Presque faillite, ezali to ko loba faillite eza. Pour nga kuna loba ki pese mabeza to loba mabeza. Pour ninge faire ayembi na kata nzembo na ye, ya liberté, ba jaloux, eza premièrement entourage nenge ba jaloux. Ya solo te kapachula. Bango ba bloquer ki. Bango nde ba bloquer. Kapachula, bango nde ba bloquer. Yo mona faire abimisi nzembo ya liberté. Il y a un jour et ça dit ceux qui 100 et quelques cas. Bah 100 et quelques oh yo soki oyambi tansu ningo ya pasteur John. Atayo. Te teka net pasteur John. Obeta ba 100. Est-ce que le carabo so to moi to lobate? Pasteur John na faire ba bazan ndenge mako. Faire des artistes congolais reconnus partout. Ozo comprendre? Si si. Si ko nyoso wana tong to lobela. Tant ordigola eki ko loba. On biso mto tinde ordi. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons dit et comme Mabé. Oh, mais ce qui a changé l'entourage, tu te retrouvé dans les bouillies, tu vas dire le bakaka. Tu sais pour qui fanatisme était, tu sais pour non nerf musique na biso. Tant tout le monde a fait fallu que tu as bougé, tout le monde a fait que tu as bougé. Il y a un monde qui a concurrence. Concurrence c'est un soutien. Tati niveau ya ba essentiel ba comment on innocent ba comparer na fali bolongo li faire pour est-ce que bino bo raisonner té bozo raisonner té to yebi ke débé za ki ya faire na fali mais ba pousse à faire ba comment on innocent ba pousse ba casse ba pousse avec raison kapachula ba pousse avec raison faire à Kitty
Papa Hervé, ce qu'on l'a biso, tu as un posa, au salon non recensement. Il y a place au monde qui est marché. Changer nanou. Yo kati ngande kapasho ya mbanga boso émission beta ba envie. Ozong sanga lobby. Linzanza. Ya ko sakana te. Ozong sanga te. Ozong sanga parce que il y a des gens au baza ko apprécier le fait que baza ko apprécier ba tu peux ba luka batala. Musa de sala ma bomoti. Ayi binjemba liberté za mabete. Mais ngai na place ya binjemba liberté faire il faki nenga bima ki bongo. À concentrer à sa sous motivation il y a album Dynastie il fallait qu'enchaîner zone de la promotion bandemba qui toko eza la carte Dynastie tanga zone la non promotion na ya Dynastie après so ka monika zone na place na ye après ça l'injembo liberté pour na kosa nini ko remercier batu na yo batu ba yebi ko zaki na kasho bimi o remercier ka batu conférence peut de au salaki o remercier batu. Mais quand même, il faut qu'on attende notre dynastie. Il n'a pas subi notre liberté. Pour étouffer notre dynastie, et ça qui n'a pas bien. La dynastie est étouffée parce que outil prison, bureau, manjanja, promotion, bah ça raté. Bah quoi qu'on finit la conférence, mais faut mon attitude. Va saluer ma faux compte. Yo ko chaka te. Oh. Ben conscient. Warrior. Ben conscient. Yo za warrior. Na mona sou ba warrior pe ba yeki kuna. Oh yo tuna kamera mampaka fali ndenga mabe. Na comprendre batango. Kapashu na mukili so bolanda ka pona batu. Olobate o sale loko te. Manzanza. Ozo comprendre. Eza ba biloko ba fali ba salaka. Oui. Pona batu o sala te. Azo sala po e convaincre ba o ba olinga ye. O ba sepesa musala na ye. O ba musala na ye. Ozo comprendre Kapashu. Mais faire et faire revoir hein. Il faut revoir. Faire et faire revoir. Mama konga lobi mabete. Te alobi nyosho ba bete. Malgré abete ba kama musume, mususu pena aloba bien. Ozomona mais ndenge ka olobi na ngaka o ndambo ya lobaki ko revoir entourage faire et faire revoir entourage to na posa Papa Hervé wana ezonga kombo wana ezonga biso to benga Papa Hervé tongo ba ebite ngata ona ya ko loba boye ba pichu botoko ba shagi musa ubatalanga ba yebi manyango makambo oloba to yebi succès o faire outi nango to yebi succès faire outi nango Kapashula. Ceux qui va revoir entourage, ils ont pas fini. À revoir. Parce que nous déconnons encore Ligo la Loba qui en attend de connaître. Ben oui. Je suis Orly, ce que je continue. Ils ont continué. Avant de ça, Orligo là, a tout naïe. À propos le baki kamanto. Yo le koza ndekona, yebi sangai. L'entourage yo moni faible. Nani aza faible, nani au monde que tout tika ya za to fonctionner. Et ça m'a bête. Et ça m'a bête. Ce que ça dit bon côté. To bandomo na kaba sans vie il y a un jour Njembo na kata YouTube. Boké babo tika ba musicien YouTube. Conférence kutu etalami ebele pas Tracy que la chaîne Nemo. Tala niveau. Donc boato le bo yakutu ne ko tala pas kolo likambu. Bozo préféré to boité yelez Tracy mbelenga na pesi bambote à travers la pe makasi. To boité que fait tala ma place musu. C'est ça ko etalami ebele pananga mais pas kolo likambu talami ti. Atako biso to partager émission boy pas no etalami pa nanga payer etalami. Voilà. À revoir. Vraiment. Toi qui es vraiment bien, merci d'avoir honnêtement parlé. Biso besta moi ma bangati. En tout cas, Foura Kasiki là, balobi la fille du président. Ça la Foura no fonctionner ça. Les autres fonctionner. To ko lobi na zo c'est la Kapashula leka. Somo. Foura Kasiki là, la fille du président. Donc je te salue ma belle sœur. Merci beaucoup, c'est la fiesta Goma Bic Rouge. Pese na mbote na Tibo fille lipeka solo héros. Na pese bambote balobi Katumbi 2023 et pour moi là. Service depuis Lubumbashi motema maman Julia Niaka Samala na pesi bino bambote. En tout cas merci pour nos cadeaux na bino en direct de Chine et les cas qui déjà tous et la caille à Koto. Ouais Péri. Merci beaucoup Péri qui nous a intéressé là. Et bon tableau. Agent c'est ça 3 semaines. Bon tableau. Magali Kamba Hollanda. Magali Kamba, je te salue. En tout cas, merci beaucoup Nabino tout. Merci Nabino tout bolinga ngai. Bato bozo soutenir ngai. Na linga bino mingi. Botika rabiso te tozara wana. Bino bozara wana pour na biso. Na bango. Boza pour na biso. Boza kaka. Boza kaka. Boza
kaka. En tout cas, mingi ya olobezati. Vraiment. On est ensemble. To côté ce qu'on a makambo o ya vanité et le bas Mourachou. Vanité de vanité. Poto paradis terrestre. Kinshasa li felo. Oliera Yaoundé. Lesbienne. Donc on a la même morale. Pourquoi pas mettre un lo moi bon. Et pas c'est lui. Bilobela, mutabilo. Moi si. Ah, c'est le pendant. Na mona papa si. Kombo ne kita. Jolande la mutubo. Lo baka boteli moi si. O abamba kaka. Ah. On a créé kaka. En tout cas, to continue à soubassement. Moi biso to za matière te pona. Toya to ça là on vous oba mais tu as rendé conseiller parce que et beti vous oba trop quand même Kalunga za maman ils étaient que tous en a parti pris mais côté bon maman photos en a parti pris pour ba epela na ba za ba maman atale musu to koloba pona ba na monte mais ba za ba maman ya batu moko ba yaya pe ya batu moko ba ser na biso mais en tout cas agissement un na reconnaître qui était malgré la musu en sa zone ça mais modèle wana on dirait azanga qui maîtrise quelque part il faut ba barake ba za ba beau frère ya batu pour respecter pela musu bas na bango o bazana bango na banda côté pe richesse en tout cas on a retrouvé bango te côté ba clash wana donc il faut maîtriser zala moni ce qui peut te lobi que Kabila Zari na mabena eto yebi ombo ke kufa 17 ans mais quand même maîtrise wana oh ya zara na on il y a des banques na sali titi il faut quand même toi adapter ngo atambo keke ba lobby ba fini yo zo pesa ka matière te ezara pe bien Malika okolo ba nini na nyoso na oyo mo pour epela pas zonga sous deuxième gong auti ko zonga lisusu abi ye pa otikate atabo sele 1000 ye pa osa 1300 muto akolemba akatani na likambu o etali ba toilette photo e ba rapeta to na ba TV mutu nyoso abonga te mutu nyoso za riche te mutu nyoso aza na bombe te yo ibisanga na comédien nini yango o abima na ville à part si la bima na citas agenda poto 3 fois na bomwana na ibite so lobi mabe comment tu ma ville hein continue question ka paka lobi peut-être paka habiller sa boursa vie na ye a boursa pena ko kufa na ye donc au 15 jours cotisation côté na PNF bo apesa rapport ata bata poto musu ba sela ba cotisation to mo kapashula yo pesa no ka question na pesa ka question siko na éviter famille ancien so pe na poto o déniger ba na lobi boy comédien o abima na ville ezaka sila bisala ke na poto 3 fois na bomwana oh tika boy oh bon ezaka comédien abima aya o yebisa biso ke o pa biso na ville oso mona c'est ça to yo kaka makala ngunza changu gabwa c'est ça pompage moins tokota Kapashula en tout cas viens dans Hans Luzolo avec tout le respect que je vous dois parce que Hans Tosola rapena na WhatsApp di Shababa ne Tosola vraiment na WhatsApp ok mais Kapashula nazaki choqué na bango tout eza Makalunga eza di Shababa eza la Hans eza la Mami Pela mais non décortiquer te décortiquer pena non décortiquer pour te condamner comme moutouté pour se retrouver dans quatre siècle wana ngana olinga na yeba kanda one uti wapi na mwana parce que Makalunga o ya dégager wana e uti wapi na motema hein oui balobela ka nini avec le mabe mwana pala ndika Kalunga dans son lien ma desu ko megate faut ça non eloko na ko finga ndenge nini na yebi ke un jour ma desu ko ya elongi na ngai ko bima mwana ya jo mystique papa paradis atala ke na moko na sa mwana zinga take ko zwa jo za jo mystique quel ndika mwana elongi na nga mwana bibi elongi ya mura ya pa gentil mobila oh elongi bimi kuna ya manjuzi wa mbombo nyosana po fingi mutelo mabe e bangi singelo kwa Kapashula mais
on est 13 ans. En tout cas, Kalunga, comment? Aza mutu te. Aza somo. Aza mutu te. Et pas donc loba seka te. Kimia. Maman aza mutu te. En tout cas, en tout cas. Ma desu na ngana memi ya pasi bo 9 mois. Maman. Elonge ke bima kuna ya noko mura. Noko mura. Somo. Somo en tout cas. Kapashula nazaki choqué. Bako koma na niveau wana te obi poani. Ata pona respect ya papa Kodi aza na morgue. C'est ça. Hein? Ata pona respect. Pourquoi boza ba sage? C'est que famille a Kodi ba oza santé. Po bo koma ka bo pesi bo lobeli. Lo kona pe koma mabe hein. Na pesa ka boye. Na bina o décortiquer. Na pesa mo no miliki. Makambo nyonso ba fo wana ba lobi wana. Makambo o miliki. O mwana elongi mabe. O mama elongi mabe. Yo kutana ngo hein. Ya koleka kuwana. Yo kutana nango Kapashula. Kapashula na yiseli bango boye. Soki omoni oza na charisme te yaka Kapasha te que le charisme. Comédien nyoso omoni ka na charisme te bo ya abate que bino charisme. Na moins cher. Somo. Kapashula ba déconner tellement. Papa Kodi za na kata morgue. Papa Kodi za na génération na bango te. To mona na ba génération na bango so mutakufi ko so ne bimaka, bitumbe bimaka, ba makambo belé mais botala no pa Kodi o ala na kata morgue. Ata pona bino te biso to respecter be papa Kodi. Papa Kodi biso to tala na noir et blanc bino mo total bino na ba CD. Donc na victoire na so bi CD na talio même pas Kodi to tala ba na noir et blanc. Ouais, t'es kitoko. So ki bo na TV te bo le la botala groupe salon te botala li parti te botala nani te. Oh, zo isinga penzako. Hein, Kapashula. Kapo na bossa na ke pa Kodi. Hein? Ata pona po biso analyse to lemba te. Toko sala na biso. To sala ko. Toko sala penza. Mais bino ekiti si bino. Pona vie na président 11. Oko koma na niveau wana te. Te. Ata mukie. Di shababa na oya sima. Na kangie na mame pela nan. Na yena koto. Omoni Kapashula qui chrétienté za passe hein. Ouais. La maîtrise de soi. Et ça passe Kapashula. Wana kenaka ya Makalunga. Pona bateau pe ba condamner pe Makalunga akoko kota bana te. Mais Makalunga pe tanga finga melongi mabe apena bana. Apena ba mama na ina ba noko na e na mobali na e. Et puis na remarqué dikamba fille ngo pe bilongi mabe ba biso so to ba victime mais to pe na bandaka mabala. Biso ba kipeka peka. Biso bata bilongi mabe tozo bota tozo bala na biso pe batayi mabe to na bato ba olinga biso kana bilongi mabe na batayi mabe pe toza considérer ozo comprendre Kapashula Makalunga il fallait qu'il a zappé question na moment au pas Kodi pour ebe question à répondre et pelisa moto te mec ne na hana nenge ka ya comédie te Kapashula na ndenga comédie te Makalunga za maloba mabe. Oh, on est au monde, les indicats mouké. Ndika, on a oya bête, les indicats mouké. Tu es pelisa moto. Mais en soi, tu habites qu'il y a une logique. Ma Kalunga fingi mona. Il y a président affinité. Mais, et l'eau est dérangé Zanini. Pour bango mo ba reconnaître que ba finga ma Kalunga mabe c'est que moi n'a pas de mabe. L'eau est dérangé. L'eau est dérangé ngwana. Conscient Kapashula na émission conscience ba ko sangote. Est-ce que le makambo source na ngweza makambo di shababa yaka na premier tour il y a à réagir ba fivette maemba ba kota ba kasho na makambo oyebi oui oh kasit makambo et puis la duchesse pour dire on dit ba côté YouTube pour tout aller boso tanga yaka azoma ka senga pardon asenga pardon ko kaka charge likambo asaka te ba biso tout ba benga ka di shababa yo ko senga pardon te olobi mabete oui effectivement to côté la parce que loba mabete alobaka makambo ezoleka entre bango ba comédien yango to motiva ka to encourager kai mais comment makambo ba mukamate batu ba kota ba kasho ba biso te comment mukamate ke zongi maintenant oh to encourager te to encourager te pourquoi avant ko ta no pas dit shababa président 11 to ebi ke osolo kana ba biso nyonso ba petit na yo soko yo kata conseil na ngate ba lo ba rapé il faut ko yo ka loka bino bata poto yo ka so ba conseil na biso na bata ki chasa te to yo ka ya bata poto yebo ba ke ya bata poto pe conseil nyonso pe za ko soite faut bozaka na ba conseiller ya bien likambo so ngo sala pe boya likambo base
ata biso to na Kinshasa pe oyoki pe conseil mo Malika loba na yo ne na loba boye na capage télévision il faut arrêter pour ça sous émission te pour ça sous vidéo te ozo comprendre obimsaka handika ozo mona parce que ce qu'on l'indique parce que on entourage mo na poto ba conseiller yo et là on est là très conseil à poto pesa bien ya Kinshasa les a mabe ozo comprendre yango na ndenga normalité makalunga fingité et loko déranger za pour ba finga makalunga elongi mabe tant makalunga bike mwana ya kokana nga yango déranger pour conseil sélectif bino ke ebiso to finga ka elongi mabe loka lobi mwana nga kokana ye c'est ka fingi pe mwana nga elongi mabe et loko déranger yango na conscience ozo comprendre kapachula makalunga ifaka zapper toyebi ke miteme kokana te eza lokwa yo bafinga dodo bafinga mwana kapache elongi mabe bafinga mwana kapache bafinga mais na mona na batutu bakota mais na mona te kapache osala émission mo boye eza pe na bémission leka babiso na papa mwana afingami siko na bi boye toyamba pe na bémission mais na tikala komona te otangeli biso komba moto yo tosala o revendiquer pour eloko mo bafinga mwana on a tiqué la charge nzambe voilà et le problème est là batu mususu balinga ko tikela nzambe charge te ya sala ata après 4 ans ozo comprendre mama Kalunga il faut qu'elle zappe ne pas ebeke pesa moto ozo mona oui ayebeke soka repesi réponse wana epelisa moto pour anspe tant mama Kalunga lo bongo asale sous vidéo na prière. Ah, le bac, non, tu restes avec Tata Kalunga et tout, boy, na boy. C'est comme si na soubasima, ils ont battu Bayaki. Yoko tika bongote. Longo le loko. Et loko to lo bayango yo. Viens nanga ans luzolo. Bon luka boza na ba mentor. So comme on dit moi si non za mentor, ko orienté oté. Bon luka ba mentor, banda biso pe to za to pesa ba conseil. Oui, ouais. Faut pas que l'on la banana ba réseaux sociaux. Vous comprenez? Ole mwana kota na ba miniature na likamba bien mwana koma kota na miniature pona likamba ba bika kokana tata Kalunga zelo mabe c'est ça et ça na biloko musu pona protéger mwana il faut okima bêtise mo boy pour protéger mwana o et ça bien te maman mwana na pas ali famille maman mwana na pas ali ba maman le ki na pe baza ba maman kulutu na pe baza pour papa yo moko ko fungula porte fungola ki ma casse ozo comprendre pour Makalunga ayoko beta ndika na kanda pour tout monde Makalunga et azui poison mais tout monde président asaleka ki ayaki pona ko lobake eza lokuta nyoso wana eza ko funga ba porte te président gardez bond pour wana ozana ngo kilo wana ozana ngo gardez bond na yo gardez bond nyoso to ezara théâtre te nyoso to eza ko loba te nyoso to eza ko landela te pona ko protéger famille na ona mwana na yo si pour so ko fongo les portes te mais kombo ya mwana linge ko tate ba biso to za bata bandika ya makasi mais to changer pe pona fongo la ba porte te mieux faut muta ya yemoko atumbola yo afinga yo aclasher yo même okile mona ke yene mutabandaki et où elle a pété ko ya ko tombolelo ko moko boité et fongolelo ba porte na mwasi no afingama na mwana koma kota na miniature na ndenge ya mabe bo respecter pas ko edité pona nini mame pela pona nini tetanga yaki abomaki moto parce que ebeke langage na yo oyo ko bimisa wana e ko pelisa su moto e ko pela lisusu biso ne to vandi boto na poso to mona bien bo sabe miso ta pona bo rendre hommage na papa ko edi hein ata ba bino bozo ba chance à retourner na papa ko edi en côté mais quand même ba ngonde ba pesa bino valeur bino ba bénéficiaire ba papa ko edi ba sala ke théâtre ezala bino ba bino ka ba bénéficiaire pourquoi ba respecter ta nzoto ya papa ko edi pourquoi kosala ka likambo te po muninga sali kosala ka te po okuna leka ka sala soki ezaka bongo me biso na YouTube to continuer na bandika po mutu mwa leka ka betenga ndika nga pene yo répondre ya ndika échanger biso te mame pela ifaki kaka po déjà ibeke réponse wana ke yo instant azaka na Kinshasa ifaki ka ko boma moto pourquoi parce que bo banga bango te c'est parce que bota la moto azana morgue nani to tano papa kweli bile bo mona papa kweli nzanja c'est
c'est que mon colo papier lomba kufa bo sa ba bêtise oyo ça na bon bo sala ngo calmement bino boyebi nde bolela bino te boyebi nde bolela bino te afana kota no na vanité boyebi nde bolela bino te Kapachula ya na serment uta poto aya na mwana na yeba ke prière et tendance basala accident et tendance na yebite so boyoka lisolo wana ba uti poto ba yeba memi ba prière et tendance na retour na basala accident ba kufi muta uti poto ayi Kinshasa oh et bon nga pakana mode de phénomène yebisanga akufa la pongi njika ya makasi ya kala na pongi ozo comprendre a uti poto ayo te kamituka na didi akufa boy do émotion ba liboso na mona do akufa awa ba komuluka suba zongisa ye ozo mona Kapachula me ba lela e bate akana ebete akana kite na ba mbongo na ye na banda boyebi ba millionnaire combien ba kufa mais ba millionnaire belé ba kufi mais comme na era okunda bango boy ba comment senga ba cotisation ba sala ba cotisation ezali bo pasteur John Taro ba ke mbongo ba na uta awa e pa mama Kapashi zozonga poto place ngaza ezali ozo kopé Kapachula mame pela rôle na ezaki il fallait ka boma moto non seulement pour na côté la makalunga pour na ko boma moto pour na respect ya papa Kwedi biso batu ba ko bando biso pe to loka public to tala bino to longola no ki chroniqueuse toza public to tala bino puis toza public oyo to yebi théâtre place et outil toza ki bana mike to tala théâtre ti to kola théâtre de le lengité théâtre de le lengité non ki mena ngombangu te mais ya ba papa Kwedi to ndo ki mambango ke ta pa voisin sur TV bino za kufa groupe salongo tu es bandika laisser tomber mangu na biso so ke na kiti ba na vitesse ba benga nyo vana se na salité na o bon respecter mame pe la rôle na yesa ki tomba tuna ki makambo wana il faut kaza comme milieu du village bon ça là c'est comme si na kota bon ça là c'est comme si boza ba problème na bino na sous-bassement boyo ko dégager on kapona likambo ya mukie eza ozomona soto bito kenino bisha baba mame pe la tanga komba di cheste apparemment te à côté de ka kwa ba beto à côté te o ya pe ka te po eza likambo mobo o so moni ko kokipo o yati ebele kuna ya raté o ye ka ko pekisanga mo yende te o yate bisha baba soli mabe photos à clair photos au milieu du village à Kapachula pona lola muto benda na lamba ozate na oka pe wala fonze para aspaza wana o chapa mo commenter te pona ans ndepena na lobby président ans na lingité penza garder bandi na o lobby koki bami bali basona na baba c'est jamais bisha babo déconner oko finga mame pe la pe bongo te oko finga bongo te sopi makasi ngaso na dai mwasi ne no permettre te ba rola basi na bino eza nini na moment moto epela toto lo bena mama ba couple fa ba yo kaka bota boy sa basi na mio ba ka otala basi ba na charge moko na ndako place moto epela okitisa tala mwasi na kata ndaka libala so za mutema moto un jour mobile no risque kota prison pona yo oui otika pe na bana o risque kufa o yebi ko gérer te likambo tango ezo ya bisha baba soli mabe finga na yo mame pela mais ko finga ina ba preuve ba biloka ba vanité te ya wa nini yango suka na vanité ya nini rigole Kapachula ngana kola ki bien tant maman biso za ndaka libala pe à son âme maman biso à l'époque OK ba luanda ba miliki ezo ba tembo ba lunde ezo régner miliki ne miliki. Mais tant que papa biso basaki divorce na maman biso nazonga na ki rigole à 500 francs et ça va bon est-ce que ba la richesse na richesse ba mela ba ki rigole te ba sucre ba 500 ba okanga ba sachet ba mela ngote et qui misa ba o mayele et longola ba onko kepoto c'est ça ya où c'est quoi bon le la vanité on a l'eau les rosalate hein bozo le la vanité c'est comme si nzamba la lipongi na vie ya mutu bon le la vanité na kingabo na fait fond comédien ni nga ya vanda biso biso ke pa bango za ngombe à part si la bisalo pa na bango na citas kota ba vege coco akenda poto 3 fois do batumbi na vege coco oh mais na lobby bana poto ba komo ya ba ki vanda kingabo na cité du fleuve et bongi kota la c'est bon hein boy c'est biso na makala le destin nini oh nini ezali alimentation
na makala ngunja le destin eza te kapashula partout hein. Oui. Est-ce que tant que finga muto yo azana ngabwa na fin fond azana ngabwa na fin fond ça la toilette na dubu bita fa boke de poto bo sali toilette na dubu te finga na mutu normal mais ko finga na vanité te po batu ba zongiso oui vanité te ko finga mutu na vanité te batu ba zongisa yo bo finga yata lesbienne on dit bon mais ça non finga azana lesbienne reconnu mame pela mais ba aussi ba longi ko kufa ba longi ko kufa te na bi soki pona yaou même Loris la congolaise a kufa c'est ça ba vie na biso ba Claude Impresario ba kufa na covid Mobutu yebisanga te pona yaou tolo beno yaou na Mobutu ça kufi na époque ya Zaïre tam so ba yaou ane za kité ba monde tant ba ke yaou eza kapashula ba kabila le père yaou eza ka te à l'époque ba ke poto ezalaki na pesika mal Loris la congolaise tia kufa ameli combien de yaou banda kenda poto mwana poto atongo po fana na poto munde Alexia ko mbongo na compte bo biso munde Alexia biso mbongo wapi oh na M-Pesa te écrit pas qui compte ezawana ma communion ezawana elekaka na pe na carte visa oui eleka finga mutu ko finga mais ko finga na vanité te soko lo bebele o déconnecta te mais dit Shababa a tapé à côté et puis tout yé pena mobimba po tout liboso zongo senga pardon bon eleka wapi oh eleka kako yanga ko na ba compte ba M-Pesa depuis c'est la kuna na Chine kuna c'est la fiesta boaka na M-Pesa on ba continue so eleka te poso pesi biso exemple ke yo kuna na poto munde Alexia ko mbona compte biso pe eleka ka mais c'est Google Alexia la biso ba moura ba zo ba mbongo ba mo direct na continent omoni ke ofinga mutu eloko oyo lobi na ye nzambe miso etala boyebi tata nde bofinga mame pela lesbienne boyebi oyo nzambe abongiseli lobi te tomona ba lesbienne ebele bachange bakoma oteya bato na bachere bapede ebele bachange bakoma oteya bato na bachere eza vire ye la mutu eza nde bino babenga bino bapede boyebi ke eza boza na bino bapede te mais quand même etouchaka mpe mpo na bino ozo comprendre c'est ça la richesse akoka pe ka koya okotela anste po mame pela atenge kombo na ete akoka nde kopekisa ansi ndete master koki kasi YouTube ozo comprendre mais bazana ba faux code elakisa ke bana ba faux code bana ba mentor te basi na bango fo baza ba mentor na bango tant moto epeleka mo boye po na yebi seko na bi yana makambo mosusu eza ba preuve ya maturité olobaki yango yana eloko mosusu osali boye bimiso immature. C'est comme ce tanga te aza immature pembeni nanga te ebebisa CV ndenge neti la richesse alobaki tozobanga mutu te na moki babanga mutu te barespectaka nde bato na moki babanga mutu te barespecta nde bato donc c'est que borespecte bapapa elombe te mpo bino bao na poto bapapa elombe baa na Kinshasa borespecte bango te c'est ça. Kasi ça bon mot. Ba manjanja. Oh dia ba sala. Eza dia ba manjanja. Yo kati comédie nyanga ta cotisation et so ma cercueil. C'est ça. Pour ta quand ba ninga tout ba 30 50 tieka par rapport à relation na bien de bozala. To mona ku vena biso gérer de Londres kutu. Na nini ma sirika. Na nini Diana il paraît somba so cercueil so nini. Bos comme ko sombela mutu cercueil. Liwa. Et ça était par rapport à la crédibilité. Tant que vous finissez, vous avez un poteau. Est-ce que vous avez un poteau? Vous avez un poteau? Vous avez un poteau? Vous avez dans les bouillies. Na toilette, il y a djoubou. Et ça, vous avez fini la robe à tout. Pourtant, vous finissez un poteau. Après, il y a un poteau dans la région de la poteau. Ah, c'est ça. Orolobanini. Je suis pas dans sa kanda et là, kende. Azape na ba fan na oui. Azape na ba oya ye.
ozo kopo kapashu po soki pe mama pela na ba fana ba kanda neti ya ba biso boye okende omo na bena sera fiesta tomboki côté tu vas sambi bien côté kutu na biso estima te mama mirai paka pa okota kuna kezio ezomi ozo comprendre oui malheureusement biso tozana ba famille te to na ba famille oui famille na ba vrai conseil ozo mona kapashu la vie na biso di shababa boluka ba mentor ngape na zaka na ngape na bite ke na parfaite mais na zaka pe na ba conseil biso so to ba tabali ba conseil na biso le o mo abe fivete mayamba mwana longa kuna yo boma ka ba moto yo sala ka boye ko boma moto est synonyme ozala pereste non boma moto pona to bimisa maturité na biso c'est ça pour la ki sa maturité na pas batu ke loko na banya ngote mais na la que to ane monté ndika msupe ko yo peze non mwenye on kailo o peze ngo po ilongo na yo te bando ko mo longo lo mwenye te kimia na vanda kimia po te yé na biso ke to ba victime ba fie bilongi mabe ben oui ba biso pe na ba YouTube ba finga biso pe bilongi mabe mais ba ba pe ka bana ba pe ba bota ba ozwa biso même moral ba ozwa biso kapashula ozomona ba me compé vraiment corriger loko wana et ça dit bien té et surtout dans moment où papa koudela bo banga ba papa lombete bo banga ba mikolo nyonso na té c'est que mko ba papa lombe ba tia mitu na se bo sala ka makambo bo sala siko bino moko ba olela bino ndeni c'est ça bino mo ba olela bino ndeni et puis là tout la bino ba koto tela ba cotisation to bo ande ko bela ya botele cotisation mais bo sombela epé matin ata botele cotisation so nzamba zo molimo na nga kufa c'est que na mokile so ezali na bato bando sombe ba peme ngeza somo bo beba ine mutu wa epi na boto le pema kenango otika lika bongo sa pema to samba boya mnene et ça il n'a bien été n'a logique donc encourager té et ça il bien été viens dans un sulzolo maîtrise-toi moi si vient dans un sulzolo soko landanga semeki national maîtriser mon bain au monde ba makamusu to e bango par rapport à basio baza pembeni tango likambo mo boye salama to monde pena ka un sulzolo réagir te c'est que c'est mec qui on comprend c'est mec qui a fait ici c'est mec qui a fait mais dit shababa ndeko yo pendo kenango penya mabe ok nango mabe o sali pena ka ndiro o milongo li mobali on dirait moi ça vandi liboso caméra ok nango mabe so bo yo ka biso to loba te bo ke yo ka bato bo motiver bino bo continuer bino mo bo mon inconvénient makambo oyo et ça dit ki to côté ya ba moni kitoko malika ba dédicace la banani en tout cas merci pour apport na yo kitoko makasi et ça problème te ngana lobby na ngakaka oya ko zouazui o pa moni ke na lobby mabe po eza bato mususu lobby na bien et comme yo petua na sala boy petua na sala boy ngana loba na cadre na yibike vina nga ansa ya ka kina ya ka pe boy to kutani pe to solo lipe ozo papa kapashula to limba kolisa mabete na lingate na moni ans luzola ya fingi lobe pela lobiso ya fingi pela ate pela ya ofinga yo te moza mobali to comprendre ans o ya te poza mobali o linga sona na yete pe zo la tsamba mo maturité ya mo soza na yepembeni ozo comprendre likamba mwana ifaka beta ne pe kakara po yo moko yebi susa makambo yango ozo comprendre po maka lunga pe afinga pe mo sa sai ozo comprendre afinga moi ça ça dit yebi bazo mikumba to eloko ezanga bato eza bozo linga ko sala ki chrétienité te na ba mama ni mama bakoti donc yebi sanga nanu yebi sanga ba mama ni mama bakoti viens nga tala silence eza arme moko ce qui na vie beaucoup apprendre ngo et ko sala au grand plus tard et puis ko peso valeur silence ko sala te po muninga sa neti ngala richesse na yebi loko ko lobate. Il fallait pas. Yo zam muti fako pekisa un stick to ka bango ba basi. To tika bango. YouTube e comme diriger batu mabe YouTube e comme ko kosa batu na ba lo musu comme longa batu ba conscience. Ngadi na respectera un sulzolo, ne na respectera bino. Na lingate na mona bino bo vivre dans les bouilles boy na makamo ezanga tina. Mame pela za mama so le batato finge les ibene za mboka na ye déjà message na ngo. Eloko siko ko zalate. Mais au moins bozo kote na ba komba batu mame pela botenga biso na ba komba ba comédie mame pela bima ba to potana ka to yeba keza bongo po ba lobi mame pela bima ba comédien oui et bien botanga ba komboti to continuer ba matière
pour matière pour ce que souki boto lingate et continuer. Le cas bon a pour ça qu'on honorer papa Kodité. Honorer papa Kodité ça les bien té. Vraiment. Et ça qui to côté pour bino boye binde bo kunda binoté. Bo yebinde bo le la binoté. Ko va na pote za ko somba pe maté. O va na pote pour ndamba ça que après c'est que chance aux angela poto kende. Ozo comprendre. Mo yebinde ngo kufela té. Tam sous okufa na train. Na poto mais na train. Bazaki na moyo ko mbomé au final yo ko lo kwa Pichard. O comprendre kapachula. Totika to loba makambo te lokwa nzamba la lipongi lokwa nzamba kufi lokwa nzamba sali boy poto et ajimo paradis te kapashula yango poto et ajimo paradis te likaba poto kapashula beaucoup me confondre poto na paradis. Beaucoup confondre poto et za poto. Les gens aussi souffrent là-bas. Ozo comprendre. Yaya. Est-ce que ba yawango ba c'est le biso ba kin marché ba galaxie ba nini tout est comment. Ate loko kokana raté mettons to ko to le ba glace na biso ba ni et ça peut bien. Bon glace à poto na awa. Différence c'est zéni. Ceux qui glace à poto et ceux qui battent bakou faraté na Kinshasa pour na ba glace à poto. Mais tout le monde n'a pas qui a besoin dans l'hôpital. Tant que monde a poto sali glacière ya ba yaou et yamba mais la pas bika kou faté. Te meza non ata ba mini ki frère. Te yamba mo leki. Te ezali. Te na lobi bo yamba mo leki. Ata ba mini ki fresh wana ba. E yamba na ko mela te rigole wana te. Ah pe ngomba zati. Na lobi soki awa kutu ngombe ya bio te ya bango la mini ki ba ofina ya bio elobe na bango leki kasi kanda te so lo bisa ba tu Kinshasa ba kufela ba tuté so ezali pona yaou fe ba tinda na ba glacière ba kangi ba yaou na bango ba tinde bo pesa mama leki kuna mela pa kufa te eza bien te bo honorer papa ko éditer biso oyo to bato tala ba papa ko di pona ba valeur ozo comprendre vraiment papi Lomé handicapé bana na epé bien o comprendre handicapé bana ebe ba biso to zaka na groupe Simba na kima po na kara principe na kokate na kimi na kokite na kimi na ngai logique o ezaka na nini wana ma kalunga fazo apé maîtrise vraiment azo to ebi kaza maloba mabe azo maîtrise mais na ndenga logique ma kalunga finge mon afinga tete merci en tout cas là-bas balandi biso malta na lobi nyonso na boss inter te nyonso nyonso so ya sike to koya oya John Diazo senga pongi en tout cas merci beaucoup na batutu balinga Malika Mania Mishimo Paradis des gros bisous à vous merci beaucoup na batutu o ba soutenir biso na yebi ke boza tellement vraiment ébélé to ko ko boka bino nyonso te merci aimé ponda en tout cas non c'est la vraiment suite hein non c'est la vraiment suite et ça biso bien Kasi boutique je te salue na pesi mbote na batutu balinga biso boza tellement ébélé nde to to lobakaka Ritz Beauté Nzambe à l'Oposo to pesi bambote merci beaucoup Thibaut Ballon d'Or fia lipeka solo ya héros hein na pesi bambote place aux Ali merci beaucoup na bino to bolinga ngai bo s'abonner na Malika officiel TV bo s'abonner et aux vraiment plaisir pour na biso Patrick Libanais hein ministre ya Montréal donc il n'a pas ce bamboté on a peu fan na biso muto linga vraiment ba dio na biso vraiment ça vraiment bien na bi que boza tellement ébélé vraiment plaisir pour na biso donc il s'est envoyé ça merci motema Jimo Paradis pesela ngai bamboté père papa Jimo père Abapeti papa Jimo pesela so bamboté papa français en tout cas merci d'avoir honneur sur balandi biso bo s'abonner bo aimer bo s'abonner pas Malika officiel et ça là vraiment bien bo matsaper ba abonnement na bino et ça la bien côté kuna merci d'avoir obalandi biso en tout cas ba obalinga vraiment featuring na biso toza wana oyo azala matu ya koyoka ayoka balobi nyonso za ya kolanda te et puis mutu nyonso ba répondre nyonso peza ra théâtre te voilà merci d'avoir obalandi biso bye à la prochaine au revoir.